bato bazo kokufa d'abord loko tokoloba bazo ko comprendre les vraies valeurs ya pouvoir ya ancestralité bazo muyeba te bakoma na bango bokilitiste nde yango ozomona lelo makambo ezoleka ngai nde nazali awa naza na facilité ya ko guérir poison bango ba juge même bango ba politicien bayebaka susu bokoko te bango bakomi na bango bokilitiste baza ba franc-maçon bakomi na kata franc-maçonnerie oyo eza ndeti mutu ya na bango soki lelo juge wana oyo akei soki ayebaki oyo ezali bokoko na kata mozido akoki kokende te mpona nini papa journaliste biso bachef na bapapa oyo batinda biso na kati ya pouvoir oyo ezalaka nini susi na biso makasi ezalaka solution omoni bakoko oyo biso batika biso bakenda bapesaka biso révélation ndenge bapesaki biso révélation ya maladi oyo il y a eu temps beaucoup de temps ezali nini omoni ere bosali accord obino bosali ezali mpona baposhi na bino te bango basali accord oyo ezali ke pour que lelo peuple nde azala liboso na nyonso mais kozala pasi na kati accord wana soki ekomi baposhi na bango na bandeko na bango nde accord wana eza susu malamu te puisque omoni na kati ya bokoko elakisi biso maye oyo ekoya liboso bakoko na biso batalisaki biso bande ko croire te na makamba ba chef par rapport ya maladie ya coronavirus mais et comme na tamo ko ya muke ba comprendre que oui faut to associer ba chef puisque bazana kata makambo c'est tout comme si na kata présidence papa na ngai na kata présidence ko kende fozana na audience wane koma triquer to ko lo ba triquer. Allô kaya wa santé eza misuma Mon fils, pour ma santé, Missunga. Ah, okate linga lingala. Bandeko, Missunga ezali kokate la moturingala te. Oh, ezali mitwe de santé. Oyo pesa meli na batu nyonso. Employé, to non employé, mutu nyonso oyo afikaka ko contribuer na mbongo mukie. Na fin du mois, pwete mokolo akobela, Missunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Missunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Missunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Missunga akosokipe na mabe Gambia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na Missunga. Ta santé c'est ta vie. Merci beaucoup na bandeko tout bakozwa occasion ya kolanda émission na biso na 3W Congo France. Merci na mon boss monsieur Didi Dipumba ozota la biso na musika na PC Mbote. Merci na ba partenaire tout o ba soutenir émission na biso na moni mbala moko mama Chantal Alphonsine waza na musika mama Medine Zemba Motema tous pepele ya mbeto ozota la biso mon vieux Charlie Ben na Lille batebele batala ka émission na biso na biso rabino bo vanda bo partager bo tala émission otina suka lelo to koyamba nani lelo to koyamba fumu Mami Rajabu oyo azamoko ya bafumu ya ba chef coutumier ya mboka na biso to partager ne masolo ebele to partager masolo na ye moko to sola su masolo ya mboka boyebi na mboka nso façon de toujours tendele mikolo yo bafumu baza bato pe baza très nécessaire na mboka na biso so balobi likambo esalamaka lelo na bilambela bino fumu citation ya mboka ndenge mamezo kende na Mami Rajabu. Mami Rajabu, bonjour. Bonjour papa journaliste. Bonne santé. Santé malamu papa. Ozali Mami Rajabu oza nani oza fumu ya mboka nini ba Congo to ba teke to ekoloni? Oui, nga nazali descendance ya Kasonga Lunda nazana kata ba Congo ya Bandundu. Et puis nazali moko ya kata pouvoir batekelenga na kati donc tant que mutu akasongo lunda bato nyonso bakolanda nga bakomona pe bakotala nazali moko ya kata kasongo lunda. Ozali moko na kati ya kasongo lunga ya kasongo lunda. Ça fait combien d'années depuis ozali fumu na kati ya kasongo lunda?
Oui, Nazu déjà tant que ça fait plus ou moins 6 ans déjà que naza na kati ya makambo oyo ya take fumu o ba pesa kinga pouvoir o naza nango. Est-ce que ba fumu pe na mboka na biso ba représentaka effectivement na kati ya mboka? Oui, puisque biso tozali bato tozalaka na bakoko bakenda tosolaka na bango tozalaka na bango bapesaka biso révélation toza baye oyo tolobaka mpe eloko moko na kati ya mboka avant likambo ya toyokaka yango bakoko batalisa biso liboso bakenda batalisaka biso toza moko oyo kaoloba likambo etali mboka. Mami Rajabu aza nani? Ofungula bato manga bien Rajabu aza nani? Ngai d'abord un nazali prince coutumier naza na kata pouvoir ya descendance et puis Dédé nazali ambassadeur universel pour la paix naza mutu moko na tsaka kimia et puis troisième point nazali moko nasungaka bato nata makambo etali baka désespéré o nasungaka bato ebele na baka oyo ke bato balekaka nango na kata ya mokili nyonso mwasi abengani mobali mobali abengani mwasi baka ezali emwa ebele na makambo etali mystique o etali pouvoir ya kati ya bokoko nazalaka toujours me placé à kosunga pe na makambo etali malade eza incurable nga nazalaka wana me placé pe na kosunga etake moko pe kati na Congo oyo. Mami Rajabu oza mutu moko ozosunga ba orphelin oza mutu moko le même temps ozosalisa ba malade o ezaki o ba découvrir atendeti mwasi aboyi mobali asali boye ba mbasu ba biloko ebele. Oui, nasalaka yango puis nasali yango déjà moi trop. Donc ba preuve eza bato ba kolandanga peut-être la première fois na kata Congo France ba ko découvrir nga peut-être sous lelo mais bayo balandaka nga bayebi déjà oyo nasalaka o nasala et puis nazo continuer toujours ko sala yango basi mobile ya kimi mwasi mobile ba pesi 50 mètres nazalaka me placer nango et puis tous les maladies ezali incurables. Maladi moko mutatamboli aluki façon nyonso azwi solution te na pouvoir onga naza nango nasungaka bango et puis na makambo etali pouvoir naza mi placer pour na bango. Merci. Tokoti ko na émission na biso avec Makoto bo découvrir muna siko to bandisco émission na ba vande belé ba mame mili bo vandisco bo tala siko muna bande émission na ye lelo yo mo otango zo mona citation nyonso zo le kana mboka na biso take fumu ozolo bani. Oui, citation zo le kana kata mboka na biso ezali déplorable makasi. Puisque ça moi passé par rapport à makambo de susuko mona minicho na kata mboka na biso ezali nini ba corps oyo ke ba tuba sinaki ba tuba salaki ezoko koma bongo te puisque tozomona ba mort ezoleka ebele ba mort wana ezoleka pona nini puisque ezana bato ebele oyo baza bakonzi bazoko connaître vraie valeur ya pouvoir coutumier et puis bazoko connaître vraie valeur ya pouvoir ancestral te nde yango zomona ke ba mort ezoleka et puis situation eza déplorable tozolela nango ezosa pasi pona nini bango balukaka kolekaka makambo ya mindele te bazongaka na kati ya authenticité nde kosala ke makambo nyonso ezalaka te lelo tozomona bato bazokokufa makambo passé par là ezala boye ezonga boye na makambo ba pasteur makambo ezokoleka ebele mpona nini bazokocomprendre les vraies valeurs ya authenticité te nde yango moni réalité ya makambo ezoleka na mboka eloko ya moke nga na koloba par rapport ya wana bazonga na vraie valeur ya pouvoir nde kosala malamu pour bazala bien lelo na makambo na bango nyonso na makambo na bango nyonso est-ce que take fumu Mami Rajabu ozo reconnaître que maladie moko eza épidémie moko eza na kati ya mboka na biso coronavirus? Oui, coronavirus eza maladie ki tolobaki yango topesaki yango pe tango tolobaki mingi mais moni lelo na kati ya gouvernement na biso bazoko croire mingi na mindele ke ko croire mingi na kati ya pouvoir authenticité nde yango ezali pasi totalisaki ba réalité wana na kati ya makambo oyo maladi wana soki otali yango eza maladi ya bapaya eza maladi na biso te na kati ya vraiment biso ba africain surtout et puis tolobaki na bango ke maladi wana pour ke koma na biso te totalisaki tolobaki ke maladi wana pe koma te eza nini eza eloko liboso kozwa lemba elemba ezali makasa oyo bokoko euti pa nzambe kotsa yango kotsa na mai kosokola yango kobwaka na kata lupango pe kozwa bodisa bato bakotala ngai bayebi bodisa eza bokoko eza mabanga moko ya mikeza la kokola mabende ya kotsa na mai kosokola pe kozwa mungu ya basenzi o bakoko na biso batikelaki biso et puis eloko toyebisaki bango lisusu pour que maladi wana muto nyonso aza nango kozwa nini sinda kozwa bulukutu kotokisa yango ozwi bulukutu ozwi sinda osangisi yango otokisi yango ozwi verre moko na tongo verre moko na pokwa
maladi wana ate eza ndenge nini ekozala te. Donc tant que chef coutumier ozo reconnaître maladi wana mboka na biso ezali. Oui, maladi wana na mboka na biso ezali vraiment bato nyonso to bazotala nga et puis bazokolanda nga boyebaki maladi wana ezali sûr et certain que eza na kata mboka na biso. Soki bokolanda prévention te et puis soki bokolanda pouvoir o esengeli te ezala maladi wana kokota pe kosala mabe makasi puisque eza maladi oyo bango mo bokilitise batiaki mais eza maladi oyo bokoko na biso banakala bayebaki yango te nde yango moni ignorance lo makambo ebele ezaleli maladi wana ezali na kata Kongo na biso. Merci chef coutumier tozo continuer na yo. Est-ce que lelo depuis président na biso Fachi Beton o akota na mboka et ça bengisa ba chef coutumier oyo poza na kati ba bengisa? Oui, eloko wana vraiment ezali question moko moto ya papa journaliste eloko ngana koloba ezali vraiment très nécessaire. Président de la République Chilombo azwaki temps ya ko solana ba chef pona nini liboso bandai ko boya ba chef par rapport à les ont dit que zaboye ba chef bazana boyo kanité ba chef bazaboye akutana kina ba chef prévenir lelo na PLMLS ba chef pe mususu ya biso nde na kopesa pe mbote makasi na fumu difuma wazali moko ya biso secrétaire na biso ya ANATC wazali na alliance des autorités coutumiers wazo ko kamba ba chef nyonso so baloba ndeti ba négligera bino jour ya cérémonie o esalamaka jour bazo pesa pouvoir pa président Fachi ndeti to monaka na o elekaka to mona ba chef coutumier nyonso ba yaka ba remena ka ba Congo ba nini ba pawu ba nini maintenant o ndeti to mona cérémonie katana ndeti ba chef coutumier ba bozwa ka temps ya ko pesa biloko te pa président na biso. Oui, ezalaki ignorance par rapport ya bato bazo ko entourer chef il y a de cela bazaka na posa kozwa bozwi na bango bazana posa bazo bambongo na bango mais koyeba les vraies valeurs en coutumier ba négliger yango mais lelo ils a vraiment longo na makasi na mona mboka o azali chef de la République wazali Félix Chilombo à reconnaître les vraies valeurs ba chef coutumier et puis makambo eto bandai koloba lelo comme vraiment na mboma na yango makamni bondolo. Oui, makambo tendo koloba par rapport à maladie oyo kotela biso na kata mboka par rapport pe ya mbilinga ya gouvernement ndenge bandai koleka tolobaki mais lelo a comprendre biso lelo ba chef tozalaka na pasi moko ezalaka nini eza na loi moko président sortant oyo apesaki biso Joseph Kabange apesaki loi moko pona ba chef mais loi wana ezalaki promulguée mais eza na kata na exercice te apesa no loi nini. Oui, loi ya kozalaki chef aza na kata exercice normal valeur ya chef pour reconnaître les vraies valeurs ancestrales nde yango ezalaki loi oyo chef sortant Joseph Kabila Kabange puis na kopesa ba coup de chapeau makasi puisque a reconnaître ki valeur wana et puis loko mo pe to moni susu pa Fachi abandi ko reconnaître sous valeur ya ba chef ezali longona na maladi oyo a bientôt maladi oyo kozala susu te kosila pona nini atie ba chef bazala wana baloba oyo ezali ya bango batalisa pe mayele bwania o bakoko na biso bakenda batalisa ki puke ezala pour lelo ke maladi oyo esila to pese longo ya makasi mais loko to koloba makasi ezali nini yazali président de la République azali président ya tribu mokote azali président ya 26 provinces nyonso donc ndenga so continuer ko yamba ba chef a continuer izaka kate ko yamba ba chef a Kinshasa ba chef abandunda bosani ba chef abakongo bosani ba chef lo mama bosani to nini meto sepeli na ye pona nini ayeko comprendre que les vraies valeurs au papa na ye atikela ki faut ko zana boswa ba chef et puis lelo longoni ezali na kata PLMLS biso ba chef beto zali to PCP longoni na INRB pa na docteur na biso Moyembe malgré to bandai ko négliger makambo nous ezali ancestral lelo a dimettre yango mais à bientôt beaucoup mona ke makambo ya malade oto ekosila vraiment ezali longonia na chef de la République son excellence Félix Chilombo vraiment to sepeli na ndenge vraiment à reconnaître le pouvoir ancestral. Merci maître Tozo Solana yo maître lelo tokoloba ke chef coutumier. Est-ce que tant que chef coutumier coalition o basayela biso lelo to monaka FCC na IDPS tant que chef coutumier o mona ngondele ni tant que bino mosa bato bo pensa kama na bino pe banda bo kota kama na bino pe na butu coalition no mona ngo bien to mona ngo malamu.
Oui, coalition ezali malamu puisque omoni lelo na kati ya mboka to kozala na kati ya kotambusa mokili to Congo na biso toza nango esengi ba préalable esengi mwa makambo ebele. Coalition ezali bien puisque pona ni basalaki coalition na basalaki pona ko aboutir na un processus oyo kozala normal po epesa biso lelo peuple tozala kimia. Mais na mabe biso tozomona lelo ezali nini peuple azo ko se retrouver te na ba vraie valeur na ye. Premier point to kolobezani ni kolia ya peuple zana kata difficulté, misala ya peuple zana kata difficulté, surtout des jeunes. Lelo yango moni ba jeunes kuluna baza ebele. Pourquoi ba jeunes kuluna ba côté ebele par rapport ya difficulté? Mutalamu ki na tongo azo ebelo ko kosala te. Matangi classe azana facilité ya kosala pe musala, mais musala ngo epesa melete. Musala pour kazwa musala ezana baibwana. Coalition na tomona kango mabete puisque ezali coalition aussi ko souci na musuba mona ngo mabe coalition tozolo ba awa lelo bat musuba lobaka président Fatika FCC bat musuba loba boye donc tant bat o bazolo ba ke atika ba musuba lobi ke fo bokabwane zala koto pe to moni koto ya Vital Kamerhe koto na bango pe kuna e komo pesa moi fe nyonso wana yo tek oza chef coutumier bosolo la ka bokutanaka bolobaka nini coalition wana ezali malamu pona nini omoni lelo na mboka eloko eleki kimia ezali te. Tant qu'ambassadeur universel pour la paix eloko liboso o ezali kimia papa. Posa soki kimia ezate na mboka tokokende wenze te. Soki kimia ezate na mboka toko sala mission tozo sala lelo te. Côté chef coutumier yo moko mboka eza mabeto mboka eza malamu. Mboka ezali mabete mboka ezali malamu. Siko ezali nini? Ba respecter ba accord au bango basalaki et puis peuple a se retrouver. Souci ya makasi yangwana. Peuple azwa musala. Premier point. Deuxième point, peuple azwa musala kuluna ekozala te. Et puis deuxième point, le peuple alia à se retrouver puisque dans un ministère des affaires sociales tous qui tant au côté na kata makambo na totali que makambo ezali belé o ekoko sala que peuple congolais alia 3 fois comme to banda ko prétendre ngo peut-être na ba pays mususu to vaja to lekana ngo et puis troisième président nini omoni ere bosali accord bino bosali ezali pona ba poche na binote bango basali accord o ezali que pour que le peuple ndazala liboso na nyonso mais kozala pasi na kati accord wana soki komi ba poche na bango na bandeko na bango nde accord wana eza susu malamu te na bandeko na bango lopi simbi place mona bandeko na bango le temps ozo mona procès ya Vital Kamerhe ozaki directeur moko ya président Fachi take bino moko pe boza ba chef coutumier zo lobela bino ni oui eloko wana ezoko lobela biso eloko liboso ezali état de droit état de droit ngo ezali malamu kolakisa ke directeur ya cabinet ya chef de l'état lelo azali na kati ya poursuite moko judiciaire par rapport ya makambo to kozwa bozwi o esengelaki ebozana na peuple congolais eza malamu yango biso de loko tozoko senga makasi ezali nini ezala kaka te na bango ezala pe loko moko komela pe ba petit peuple lelo petit peuple soka zana likambo na muto aza déjà na kati ya génération moko to aza na kati nini petit peuple wana kozwa solution te tozolinga état de droit na ekoma pa na batu nyonso président Facha zo kende bien état de droit nini bazo simba kende malamu mais esuka kaka te ke na bayan droit oto yebi ke batu bo non ezala na ba peuple nyonso lelo eza na peuple mususu aza na mbongo kosala plainte te mais na kata raison ya likamoko quelqu'un que sengeli qui a posé plainte na ye mais na mbongo ko poser plainte wana te et puis comme on est peut-être dans une facilité à poser plainte mais solution ko sala pa na été et ko sala solution ko sala pa muto ayebani na muto azana mbongo nde ya kozwa solution wana par rapport à loko wana yango tozo senga état de droit ezana bato nyonso na professeur vraiment ya Vital Kamerhe tozo pesa longo na makasi na président de la république tant pour pozo pesa longo nya mais to moni moko pe ya o ando sambisa procès wana papa na biso to tika biso wazaki moko adaki juge moko na kati ya ba procès wana tiki biso deti des juges malamo balandani bakufi analyse no kolo bani place oui analyse na zolo ba puisque même bango ba juge même bango ba politicien ba yeba ka susu boko côté bango ba komi na bango ba occultiste baza ba franc-maçon ba komi na kata franc-maçonnerie o ezande di mutu ya na bango soki lelo juge wana o yakei soka yeba ki o ezali bokoko na kata mozido akoka ko kendete pona nini papa journaliste puisque omoni na kata bokoko la kisi biso maye oyo ekoya liboso bakoko na biso batalisa kibiso puisque n'est pas pour rien oui n'est pas pour rien lelo omoni bato bakolonisa kibiso
bakoko na biso bazali ba belge bazwa bikeko ya bakoko na biso akala batango na kata mise na bango biso moko lelo ba congolais to koma kokende kotala bikeko wana oyo bande koloba na ta authenticité ya bokoko na biso bazo ko ignorer pouvoir ancestral bazo ko ignorer authenticité ya pouvoir na bango nde yango ezokoleka lelo biso ezali déplorable par rapport à nini comment on a juge moko azalaki na procès o esengelaki ke meka ko clésir peuple congolais accueilli biso to kokota na makambo ba politicien te mais loko to kokota na kata ya mozindo kolobela bango ezali nini yo lelo zali juge ozo ko juger est-ce que bande ko juger bien ozalaki ni pour ni contre tozalaki na parti primoko boye. C'est ça le point d'interrogation que nous devons se poser. Binobe ba chef coutumier bomikumisaka ba chef coutumier winga na kwaka ba chef coutumier bazali tant bozo ganga biso ba chef coutumier tozalaka ebele boko sangana te tant bozo candidate na présidence o ba poizo ezali o boye ezali place boye ezali siko wapi musana na bino pe ba nani ba chef coutumier. Mon frère, ba pesa yo temps, ba pesa pe facilité à kokota. Présidence ozoka présidence peut-être ozolo ba on nakata monoko. C'est un processus zawana. Ils ont une administration mobimba o izawana. Ils ont un bateau bazo ko s'équiper na kata makambo wana. Ogoyaka atele lo ke chef ko tambala ma na kata présidence. Ba oloba ko yo sa l'attentat ya président de la République. Eza nini? Ozo mona tema nyonso ezoleka. Nyonso tozo mona, tozo yeba. Tokoki koloba. Tokoki koloba. Tolobi na biso. Oyo ke makambo ezoko monana. Makambo ezoko salama mais conclusion enango ezali nini so ba chef na ba papa batinda biso na kati ya pouvoir o ezalaka nini sosi na biso makasi ezalaka solution moni bakoko biso batika biso bakenda bapesaka biso révélation ndenge bapesaka biso révélation malade oyo il y a eu temps beaucoup de temps bande ko kwarte na makamba ba chef par rapport ya maladie ya coronavirus mais comme na tamo ko ya muke ba comprendre que oui faut to associer ba chef puisque bazana kata makambo c'est tout comme si na kata présidence papa na ngai na kata présidence ko kende foza na audience wane koma triquer to koloba triquer bato bazo ko kufa d'abord loko to koloba bazo ko comprendre les vraies valeurs ya pouvoir ya ancestralité bazo muyeba te ba koma na bango bokilitiste nde yango zo mona lelo makambo ezoleka ngai nde nazali awa nazana facilité ya ko guérir poison nazana protection même ya poison avant que zo mutu nazana biloko bakok batikelanga ole yango ata bachelo na micro ata bachelo yango na climatiseur ata bachelo yango na poignet ozana ngo ka bolé na poussière na ozana ngo zalaka nango otambola nango simbe ata poignet ata micro ekozwa ote so batelo na biloko balobi ke biloko na folia yo zwika biloko wana otena kati na yo eke yo liaki nini na yo a protection bakoko batikela biso sani one ko panzana papa. Merci Sani on ko panzana na kota siko makamu na yo et quelqu'un a dernière question pour na kota siko to simba siko makamu na ta 5 minutes do 10 minutes lelo tango moni ke na ba réseaux sociaux etamboli na iba to la biso ezef et formation auto monde na ba réseaux etamboli oyo tomoni musani nzambe soki azoloba na anglais mutu azongusa na français alobi ke professeur moko ebimi président na biso oyo président na biso Kabila président na biso Fachi entre moko na bango ti tokoma décembre événement moko ekosalama na ebite ta ke chef coutumier professeur wana monyo biloko wana bazokoloba il y a beaucoup de prophètes et de prophétesses bazokoluka bambongo na bango natalaki yango te me na ndenge oyo tuninga mutuna na ndenge ozokolobela eloko na kofaire voir yo ezali nini omoni muntu fazala lelo président fo nzambe ndavute ye azala président de la république atambosa bampate ezali kona histoire ya Moïse na histoire ya Abraham tokoloba kendaki na kata mboka komona lokola Pharaon a faire expliquer ye que yo zali nzambe te yeba ko kwar na kata nzambe il y a des temps ba prophétie wana bazoa na balobaki ke il y avait certains jours balobaki o ke mukili nyonso na kata Congo molile kokota ekosala nini des prophètes et des pasteurs sont des aventuriers pona nini na biki des aventuriers bazo sambela nzambe ya solo te kolobaki prophète na prophétie wana te ngana kokwa na prophétie wana ndenge nini puisque président Fati azali président oyo nzambe a élire ndate a diriger biso Congo tout comme si le président sortant
président sortant Kabange Joseph azalaki président oyo akokaki koya te kodirige biso soki nzambe ata nini na ye te yango moni baprofession ezali baironie mpo batondisa baeglise na bango bazwa bambongo na bango basala baventure na bango ata aza libanda biso nga nakendaka libanda papa nazalaka na Kinshasa te nakendaka libanda natangi libanda papa natangi libanda j'ai mes diplômes eza libanda natangi théologie ya ko comprendre de bible wana les jours au kozwanga na temps to solo na makambona na ko décortiquer nga natangi libanda eza babiloko nini ko comprendre que ba prophétie oyo prophète wana soki prophétesse soki nana lobi eza lokuta ezali lokuta et puis eza lokuta eza yango te. Merci tokotisiko makambo na yo. Dernière question na tunoka potko ta makambo pardon vraiment ozon c'est la réponse to l'équipe a 4 présidents to l'équipe a 5 présidents o ba l'équipe na mboka na biso 5e au 5e tous les 4 présidents ba leka take fumu président ni nomona o ro sabiso ke y a travaillé bien y a travaillé mal take fumu omoni vraiment maki ba fumba lo ba ya solo oui omoni na wana na ko juger vraiment ba présidenté eloko yanga iza mutuya makasi koloba na peuple nyonso ezokolandanga ezali koyeba ke toute autorité vient de Dieu puisque ceux qui lelo bozui président yeba ki nzambe na kati ya kibonzambe na ye ataki kaza la président a diriger un peuple moko boye olandi OK merci maître Mami Rajabu lelo tokoti makambo na yo tango mona ke yo moko za fumu ozo salisa ba ONG ozo salisa batu. Oui, omoni eloko wana ezali vraiment mutuya. D'abord un akata descendance mama nanga tikelanga na mbongo. Mama nanga bandai ko sunga zeleki na ba mama Bobila asali makambo ibele na kati ya Congo oyo. Et puis dede nazali mwana oyo batikelinga pungu ya pouvoir. Na kati ya pungu wana pouvoir esungi bato ebele lelo zomona baza ba ministre. Lelo zomona ke baza ba ministre. Bazalaki ba ministre te. Auparavant, mais avec le pouvoir nanga ya consulter nga comme ministre, a comme kozwa mbongo, a kopesa nga mbongo. Ndamba mbongo nga nazo kozwa wana. Na kosala nini? Natali ke babola bazali. Pona ndenga mabete tango salisa rabana. Pona ebite ki fumu ezaka kindoki, to eza pouvoir mo ekotaka to eza biloko mo bapesa rabino kaka simba. Okolongwa nango pe. Kindoki o lelo bato bazolo ba kindoki ezali ba pasteur, ba kotaki yango pour que bango ba rene et puis batalisa bato lelo moni ignorance et na buzo beza tala eloko moko na koyebisa yo mobali ya bali mwasi na ye awa na kati ya Kinshasa Congo akena ye na kati ya poto kokoma na ye kuna mwasi achanjele mobali nda asali kazala ezape na mobali mususu mwasi na ye asali ki yazala akomi kuna akomi koboya ye to ko changer pona nini mwasi wana akomi na kata bapona eza ignorance ya kata makamu nini parce que kozana na mbongo ezali pouvoir wana ezali na destination oyo nzambe ate na selon bokoko na biso soki mutu lelo respecter les vraies valeurs ya pouvoir ancestral o respecter les vraies valeurs ya l'esprit puisque il y a des esprits au bazali tozana ba esprit tozana 4 catégories ba esprit tozana ba esprit ya mai tozana ba esprit ya mupepe tozana ba esprit ya moto et puis tozana ba esprit ya mabele espana nyonso ozana. Oui, nazo diriger bango pona nini omoni nzambe era benganaki besprit par rapport ya makambo elekaki na Adam et Ève. Ces esprits là bakitaki bakendaki na kata ba diversité ba place ebele siko mutu azana kata maîtrise ya ko maîtriser les génies et les esprits ndaza na facilité à kosala po mbongo pa na izelo ndeti ngambongo izelo te pona nini na koloba bongo ezana bato nzo baloba ki orgueil non ce n'est pas qui orgueil. Ce qui est le totongi, to sali makambu, pe tozo continuer ko sala makambu, ezali po na pouvoir oyo batike la kibiso. Na kata initiation o tozwaki. Biso pe lelo tozwita ko initier batu, ko talisa bango par rapport à pouvoir wana. Ko yeba nini? Ba chef autour zomona lelo bazozala awa. Soki lelo bazozala, il y a des cela bazozonga na authenticité. Il y a des cela bazozonga na authenticité te yango moni mboka ezotambola na mbilinga mutazu pouvoir aza destiné te ya kozana kata pouvoir wana tellement papa nazalaki intel tellement maman nazalaki intel bazui bateye akomi siko kosalela pouvoir oyo esengeli ta sala po asunga peuple nde yango moni tozo déplorer makambo wana papa. Merci Mami Rajabu lelo nazio na plateau nanga na yebi mbala sima na kozwa lisusu Mara Rajabu lelo nazio na plateau nanga na yebi mbala sima na kozwa lisusu meka kosula ba o
na tout mais c'est que tout na te mais yo mo temps ozomona question na tout nyote oyo msusu noko lancer na batnos balinga Congo France pour oza ba po ebele osa ba fondation osalisaka bana yo mona kati na o makambe ebele osalisaka o ni na tout nyote oza po ça msusu eloko eza pena mutu ya makasi ezali par rapport à fondation na kokoloba moni lelo soki nga na créaki fondation Foma ezali fondation Malarada ezalaka wapi eza na siège nango naza na ville siège eza wana naza na Ngalema naza pe na bureau eza wana naza pe na Changu naza wana et puis naza vraiment na batu partout et soki lelo nasalaki yango komona lelo kuluna ekoti beli na kata Kongo na biso pona nini eloko liboso koyeba ke il y a beaucoup de gens bazana misala te beaucoup de gens atangi classe asilisi azomona place akozwa différente azana mama azana papa kufa mama tikala na ye moko azaka mwana azoluka me musala azosala te masana kwa yebisa ke kope eza soki tokati mutu machete okozwa mwa différent ko vivre ye pas komona ngo bien nde yango mona créaki ko lutter contre les anti-valeurs kolongola bango wana les enfants domini o bazana katari bana lelo tozomona et puis zana bato lelo ele sala ganga pasi makasi eza des handicapés baza abandonnés délaissés à tel point que tu ne peux pas comprendre il y a des gens bazo zambongo bazo pesa badimi il y a belé pas ba pasteur bazo sala makambe belé pas ba pasteur tsoka makambu wana bakoko sala ngo devant ba handicapés nazana bango chaque jour nazaka na bango bazangi ba wese kutu ya bam mutu ale mazangi wese ya kosumba mutu azopesi numéro contact opesi na Facebook none bat ba kubenga webele oui numéro ya contact ezali na plus 243 81 0 0 09260 plus 243 81 0 0 0 9260 et plus 243 97 47 58 644 et puis numéro il y a représentant nanga wazali cordon il y a fondation ezali na plus 243 89 45 81 598 plus 243 Facebook ceux qui va petit kaka Malara Jabu bakutanga mais na kata fondation ezali na Foma so beti Foma fondation Malara Jabu okomona makamnyonso ba action tout na sala même na WhatsApp so que obeti na Facebook et comme même na WhatsApp et comme même na YouTube na oko comprendre miloko wana que ya ba maladie incurable ya quoi que le soit naza bien placé pour na kosunga bino et puis c'est bien moi Malara Jabu le mystérieux lelo nalika ki koleka na kata chaîne na yo et puis ezali esengo mingi et puis bato ba na l'aise naza l'aise puisque oyambinga malamu mais kotal sabatu auto sololi eleka mais ngasko to comme na biso na suka merci bandeko balandi biso merci na ya Rigen wa biso bilili merci na batu tout o bazana plateau merci lisusu na mon boss monsieur Didi Dipumba o azopesa biso chance ya koleka na space oyo merci na ba partenaire mame Milinzemba motema tous pepele ya mbetolo mame Milinzemba wana su ba mère na ngao basimba ngai nataka na question mona tunaka aya suka poto kabwana biso na to kopesa ba dédicace na yo te dédicace na kopesa pa mutu te baibaso bamoninga bozwa temps ya ko consulter nga na plus 243 81 0 0 0 92 60 to sololi ba suggestion ba critique makambo to bokokoloba bobenginga pour que tozwa temps si nini ya kopesa ba dédicace ezati kutime na kotiko boete moni okoloba na mokonza mboka take chef coutumier ngana watala kuma muteba mbongo na watala na yambi chef coutumier po ngata na benga ti na biki na ba chef coutumier po to sula mama mboka message no kopesa na bakonza mboka na biso take chef na bakonza mboka eloka liboso na koloba ya mutu ezali nini oyo basali coalition basala coalition ezala te na suka ezala pe na bénéfice ya peuple eloko liboso ya mibale peuple azana nzala peuple azana pasi ba fongola nzela misala ezala et puis ya misatu ba yeba ko respecter pouvoir coutumier merci to komi na suka bate balibele balandi biso mara rajabu oloba pe vérité sona binde tombola liboko oloba vérité take chef coutumier okotombola biso liboko polo bela biso vérité na oloba vérité
Yo pesanga ka so oui oui soki non non. Oui, le bana. So na tunyo soki eza oui oui soki eza non non. Oui, naza play, naza mieux placé pour na koloba vérité. Pasteur nino monaka ke aza lukuta na mboka na biso. Utangika komba. Non, na kotanga komba pasteur te et biloko na koloba ezali nini. Te tanga ka so te so ezate. Yoka na loba. Ezali question moko mutu ya makasi. Ezali question moko pasteur nini omona na mboka mso. Ba pasteur bazali belé sur 99% ba pasteur basembe na nzala bazé belé. Bazé belé. Ba vérité. Non, des amuke. Bon, tanga ta 3. 3 amuke. Faut pe sangana tanga bango ta 80 to 100. So le bina ngade na ibisoka eloko moke ba pasteur belé sur 99% ba pasteur eza na 1% ba pasteur basembe la nzambe ya solo. 99% nyonso. OK kan liboko. Gouvernement nini taki oza chef coutumier ou travailler ma B na ba président 4 baleki. Non, na kata gouvernement eloko ke tubiso to komona ou ki travailler ma B ezali gouvernement ya 1+4. Ki chef coutumier za ki ndokito eza beaucoup. Na kata bokoko yango lelo tozomona coutume ezali mwasi fuke abala akene na religieux il faut basenga biloko ezali coutume alors ezaki bondokite ezali makambo bakoko batikaki totika koloba ezali bondoki o ba pasteur bakoti bozonga na kata pouvoir ya solo nde yango eza bolama kaka chef coutumier so président réasi sabazonga na mboko ondima to olinga tokondima président nyonso oyo nzamba tie na kata destination pour que a guider peuple congolais et puis peuple congolais azwa solution azala na kimia azala na loka liboso ezali pe kimia ya mibale azwa musala ya misato alia azala kimia nde tokondima président nyonso oyo akozonga vrai ou faux makambalo bana caméra eza solo to eza lukuta makambo wana ezali bajizi puis jusque là ton tozwi solution na ngo te na bapesi biso conclusion na ngo te moyen to décrit to confirmer ezali te tozela bajuzi basisa musala na bango na suka ya kata jugement na bango nde tokoyeba ezali vrai tout faux puisque bajuzi nde baza na kata dossier. Merci tokomi na suka ngala bino tokuta nimba la sima. Merci na Christian Touré Mukendi Bogar na Luketu wa monter na biso tanga monter image asala ngo toko. Merci bandi ngosba na biso ngala bino tokuta nimba la sima. Ciao. Congo France Bisona bango bangona biso bisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com